Voilà, très chers internautes, bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, la considération pour la sur la chaîne YouTube de Sola Vérité Studio. Et ça, moko, et la chaîne YouTube, et la Rabino Vérité en face, comme d'habitude. Tout ça, na théâtre du gymnastique Marie-Belle, place tout ça en ce moment. Tout le concert, il y a Didier Lacoste. Tu sais, bino journaliste, a concerté, mais a aussi à Moussala. Biso, tu as aussi la boulot, le lot tout ça, marqué mon matangambu les autres bêta. Mais tout ça, pour nous assurer, bino, la première vidéo. Donc tout ça, 4 heures. Tout ça, 3 heures même. Donc tout ça déjà, équipe de Biso à Sola Vérité Studio. Tout ça déjà, tout ça, bino bilili du début jusqu'à la fin. Donc tout ça, la montre dans tout ça, 20h moins l'écart. Donc bientôt là, billetterie de Fongama, bientôt là, porte de Fongama pour la bandeko, on commence bien avant. Si on commence bien avant, on se place bien. On a déjà donc tout côté dans la salle, on a battement baïté, mais calamingité, mouvement zobanda. Donc ministère de la salle balance 21h, 22h. Marambu et Fongwami. Donc on déco la biso siko na téléphone na yo na ndaku na yo, oza billet na yo, tozana na billet na ote, yakara billet za na na théâtre du gymnastique Marie-Belle, place toza en ce moment. Donc ça bino bande ko la biso les seuls moyens ya au soutenir ba musicien congolais, les au somma ba billet ko ya ba concert na bango. Didier Lacoste na concert lelo. Mutu achele libaya tse. Donc, ils sont tous les photos dans la awa, mourir bonne musique. Ba Kinois, ba Congolais, tout dans la awa pour appeler ça ndeko na biso, vene biso, kulut na biso Fox. Ça dit ça on a billet qu'on s'est dérangé te yaka billet mon na porte. Donc, n'enga c'est bino tout ça awa. Bon mon amour mouvement ça déjà ba minde parce que awa ils a beaucoup plus. Ba minde ba utiliser ngo pour na ça ba théâtre na bango ça salle vraiment ya théâtre, mais musique peut betara pourquoi pas. Il y a un bon monde dans Simananga, deux fois, Bamindele, Bandokota, Bima, Bima, parfois, quand c'est un journal, les a journée, Bako Seka, ne pas mentionner au Seka chaque fois, mais les a Marabaro Bina avec Didier Lacoste, vraiment. Surprise, c'est belle, surprise, Didier Lacoste, les a héritier, ne te voyez plusieurs fois, mais tu as évité ce qui est héritier, mais nous sommes banara. Alors, Ndeko Talanga, aux Anandaku, Bada déjà qu'on sokola. Bana déjà qu'on repassé l'itch na yo, yebi sa mère abana déjà qu'on bungama parce que nous le à la coste tellement ça ba souka na ba chanson et aussi na penos à la mère. Elle est ngandou l'on ba foi na mère. Donc ndeko tala biso et sa mère abana bungama bo yebi ka ba mère ba zo ba 2 heures du temps pour abana bungama. Alors bo bana déjà qu'on bungama si bo poussa na awa to kuta na biso tout to sepela na musique ya Didier Lacoste vraiment. Donc biso za déjà awa ni na équipe nanga mobimba ya Sola Vérité toza na Emmanuel Lukambula Seleo toza na Juke Makutima toza na Soule Kamara Soule toza na Deborah. Donc toza déjà awa tu as aussi la boulot. Donc tu as aussi la boulot tu interviewer batu oyo ba ya concert to ko ka ba point de vue na bango par rapport à soirée à lelo. Est-ce que l'équipe bien musique est bien, est-ce que bo sepeli bozosenga salle nini pour na Didier Lacoste pour la prochaine rendez-vous. Donc Moussa tu es ça là yango na équipe de biso et puis tu rejoins ba interview. Pourquoi pas il y a un musicien, pourquoi pas il y a Didier Lacoste, pourquoi pas il y a un invité parce que là tout le monde ba comédien ba soutenir Lacoste. Là tout le monde ba journaliste, collègues, camarades journalistes ba soutenir Didier Lacoste. Là tout le monde ba musicien musupe asuma bien parce qu'il y a des musiciens Ming be bagala mona problème na batute hein. Azade arani mona poto à musicien. Abidono était na ndule à la coste na ovanda na otari na musika nenga oyemba. Il y a des musiciens au baroya. La coste paye ayebite ke baroya, mais baroya lokola ba fanatique asumine bien ailleurs. Donc bato belé na laksabino lelo à travers Sola Vérité Studio. Il y en a eu sabino bo s'abonner na chaîne YouTube oyo bo tika la nzala jamais. Donc ceux bo s'abonner awa bo la nzala jamais parce que tout ça là contenu autre pour vos arabino il y a bien tout ça s'abonner qui au raté le romantique bandeko botra biso na este mbuka na biso tout ça de cœur na bino na marambu tout ezo le kakuna bomona ande to ya marabatu bazo telemela bandeko bazo tungisa bino bomona ande to ya marabatu to divisa ba émission bandeko bazo tungisa bino to ya marape bato bazo telemela bango
Donc tu as des cœurs vraiment na bino bandeko bota biso siko na est. Tu to yo kuna susu massa sebetaki vraiment même si tu joues ba concert oyo tu joues te poto sepela na ba promo bino bozo kutana kuna ils ont un rendez-vous à respecter oyo déjà ba ministère biso bazwaki yango tu joues mais à travers cet événement je pense bien que Didier Lacoste a la paix na message à passer pour na mamuzo na est et mboka na biso. Tu as des cœurs na bino courage na bandeko babungisi ba famille courage na bandeko babungisi bana ba papa bandeko boze belé ou bozolela biso awa pe toza na bino ensemble to tiki binoté marqué toza musika mais to tiki binoté toza toujours na bino ensemble mboka na biso na très très cher il faut to protéger ngo biso na bino biso pe a tozo tika te tozo yamba batu bazo telemela ba konzi o bazo déranger ba congolais na est to kolemba pété ko yamba bango. Donc, on a passé message pour les bandeko, on a biso na est, donc on a les cœurs na bino. Bandeko on a biso na Kinshasa. Bobungi si batu pour na mbule, betaki na njili na changu. On a les cœurs na bino. Bandeko ba bungi sa bana, babungi si ba papa, ba père de biloko na bango Valère. Pour na mbule auteur obeta l'autre fois. Bandeko ba otala biso na côté ya ba Kasangulu, to moni ba événement tout ba to ba perdre ba biloko na bango ya cher, ba perdre ba pareil, ba perdre ba voiture. Ba perdre même ba vie na bango pour na mbulu ebete na mboka na biso na Congo. Nangana sabino ba famille oyo botikali nzamba simba bino aza na bino. Biso pe awa tozaka de cœur na bino. Tozaka de cœur na bino bandeko tout ba kufeli bandeko na Indonésie salamai l'autre fois na Changu et surtout na Njili to mone ba dégâts ndenge salami toki mawa totala na ba vidéo tozoka mawa biso tozali bana totika bino kuna na mboka wana mais ba dégâts wana ezosala makuna na kati ya mboka wana ezosala bandeko na biso ezosala biso sengote donc nazanga moko te malobo na zoloba ngam na zoloba oui mais toze belé oyo toza na esengote na makambo ezokoma na mboka na biso toza vraiment belé ba patriote toza belé ba congolais toza belé oyo baza na Europe baza na Amérique baza na Canada baza contente na makambo ezokoma na kati ya mboka na biso tozo defa mutu nini o photo futa ba konzi na biso ezozanga bino nini po bongusela congolais mboka na ye kaka a vivre bien kaka na mboka na ye azala na courant ya bien azala na nzela ya bien azala pe na kolia ya bien boyokela biso mawa bosunga biso tosengi bino pouvoir na bino te bakonzi peuple na posa ya pouvoir wana te pouvoir ya makila peuple na posa nango te peuple asengi bino kaka alia amela alala place ya bien bosunga bandeko wana bosunga bango bakonzi ya mboka s'il vous plaît. Les amaloba na ngai te, les amaloba ya ba congolais belé au place ba otala biso pe sikoyo. En fait, toujours kanisa ndenge moko na bango en fait. Toujours kanisa ndenge moko na bango, bandeko otala biso na Canada, na États-Unis, na Belgique, na Suisse, na Allemagne. Donc mboka wana eza mboka na biso nyonso. Congolais nyonso il faut profiter na moi quelque chose na kati ya mboka na. Donc droit de cœur na bandeko retour à perdre ba bomoi pour makambo sur le mboka na biso. Donc mais nous là lelo bandeko tout ba otabiso na kikwisi ba otalango BDD bandeko ba otabiso na kikwisi ba otalango awa na Sola Vérité na biso bino na za awa ti 4h du matin donc na za pena awa ti 4h du matin to se déplacer to hier au ça une équipe de biso Sola Vérité nous en plein Paris hein, théâtre du gymnastique Maribel ils ont vraiment en plein Paris na si vous remarqué nous avons vraiment en plein Paris on a banlieue salle est vraiment à Paris place tous en ce moment donc place tout ça là donc ba congolais quand même te bomona ba congolais le roi ba mbinzo belé oh ba ko tala musique ya ndeko na bango ba ko soutenir Didier Lacoste alors pour ba ndeko musubo so benga billet alors nana réponse à Sabino T pour nga moko ni na za awa nana ba information sur T pour ba mbo boni tali ba billet na ebité so ide sali sold out so nana ba information T alors sokola lata solution billet et oyeba sur place donc nego otala biso na Melin na pesiba na Melin tout mbote obo otala biso en ce moment bowe la radali bende bowe la radali bende poto kutana déjà ko toto sepela tout le monde na kala des fois omoni bandeko otala biso na Corbeil son mboka Emmanuel Lugambula donc bobonga mara déjà
bon matara malé mais to kuta na koto biga sala ka bientôt to kuta na ba occasion ya boya ba concert to ya manara to kanga ba photo ezara vraiment plaisir banero botela biso na mboka mpe ezaka bamboka mini lisusu bon banero botela biso na ville Saint-Georges banero botela biso na Massy Palaiso Massy Palaiso na pesi bino mbote ba Congolais botela biso na Massy Palaiso nga za déjà votre humble serviteur je suis là donc yo banda déjà s'apprêter on vit une seule fois dans la vie donc il faut profiter de l'occasion tout là les autres profiter avec Didier Lacoste vraiment première partie à concert oyo Moutarbeta Trésor Ngando sa père chanteur avant à Paris boyebi à Salara Banzem naye bana ba délire na bango na ba Nikes Bayaka ba chinois de Paris bana ba délire na bango to délirer avant nous avec Trésor Ngando yem to ta première partie après Didier Lacoste ko yemba ti 4 heures donc na senga bino s'il vous plaît bo zanga na occasion te na opportunité s'il vous plaît bo manquer en te bo zanga te bo zela te na betela bino li solo lo bindu le ga ndenge nini te ozaka na mikili déjà comment déjà Benda Lich dans un Vexas, to Benda Lich dans un Zara, tu as H&M repassant bien. Au jus blouson à Zara, au Tchèdi Colo, au Nigi Basket, tout coûtanya. Billet dans moins de 100 € billet. Et non, 40 €, 50 €. Au yo vivre frère. Donc on zélate mi qui ne peut du solo nous. Alors yo boza na Panama, moza na Paris. Na invité même bande robota la biso na roi. Les a 1 heure de Paris, na pesi bino mbote boze bele Francis Modia, roi des Amunda. Bande robota biso côté ba roi. Bakoto na tout bakoto ya ba Mat la Jolie na pesi bande retour bakoto biso mbote na Mat la Jolie na pesi bino mbote bo s'apprêter boyara déjà to kutana vous allez bien donc boya to sepela to bina na Didier Lacoste vraiment to rate opportunité au pesi biso s'il vous plaît bandeko botala biso donc bo s'apprêter petit à petit si va 21h dans 1 heure du temps bientôt 21h au moins na réseau kende climat peine blouson climat peine blouson moi matanga moule moi malini moi fraîcheur est bien robe na ma grand calé en mboka climat peine blouson donc n'a profité na remercier le vénérable grand maître choisi ma tata l'homme fort très fort incomparable liboso na nzambe na simane mo pepe très fort na pesi mbote Chancel Mbemba de Midier na pesi mbote bango ba otala biso na bilili international Silas Canton pa mo na mboka ba otala biso na bilili na pesi mbote na Meshak Elie na Nantes na pesi mbote na Idoka Mbe na Angleterre Junior Malaïsa le mystérieux très mystique na pesi mbote ya Papi Matalata Matos Miroir d'Angola d'Acosta patron ye otala biso na Lunda pour voir azana Angola siko grand prêtre Papi Matalata la Miroir d'Angola d'Acosta a otala biso na Lunda o TV moro na Gaia na ba maso basala na ye donc ba otala événement pour ngamoro na za pour na diviser bino alors ba ne retour otala biso na Angola bo la connecter branché ba ne otala biso na Afrique du Sud bo la connecter branché ba ne otala biso na Brazza bo la connecter branché bo ko rater rien na otala bino concert na otala bino ba interview na otala bino tout donc na za déjà imaginez-vous na pour le démo matanga mbula beta donc na pour na bino ba abonner na biso alors you know s'abonner s'il vous plaît s'abonner pour na yo donc tout ça il y a Papi Matalata la Matos Miroir d'Angola d'Acosta patron venanga Terry Lubadika les cavaliers solitaires venanga Terry Lubadika na bandeli les cavaliers solitaires est-ce que mi gagné ma na zoya vite fait mais moi ba Sylvestre mora bien na ba basket pene ba Nike on a qui toko ya makasi na zoya la yo Terry Lubadika les cavaliers solitaires na rat États-Unis autre chose qu'on a TV Gaia na rat palin venanga Terry Lubadika les cavaliers solitaires autre chose na palin na États-Unis na TV moya Gaia Hollande biso a mais lesko miliki yo biga states na ninga states to pese mbote kulutu to pese mbote na il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo patron il va otala biso na Suisse et ça petit temps ngana otala bino na ninga écran tchela biso bilili tout na temps réel na tchela bino bilili tout na temps réel il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo très fort de PC Moté et Jimmy Chimanga Logi
auti Kisasa ade na Paris. René moi vacances ko pe misemo mutu. Ndena oso na bino boye Jimmy Chimanga ana Panama auti Kisasa. Alors donc bah tout se déranger qui mais Miguel Jimmy Chimanga porte de la chapelle. Il y a Osanandulo, il faut Sanandulo, tout à l'heure à Tokutane. Donc, Aouti Kisasa, à Komika Lelo, Jimmy Chimanga, porte de la chapelle, partenaire officiel, l'homme fort. Asa déjà la Panama, Aouti Kin, tu peux s'y emboter, na Fabrice Massa m'arrête Mouta, English Fad appelle à anglais. Il y a autre habitude en Angleterre, merci. Na mère, autre habitude na parler, na mère, autre dame, maman na badi. Autre chose qu'on a parlé, on met la jus d'orange. Fabrice Massa m'arrête de Mouta, English Fad appelle à anglais. Et autre habitude en Angleterre, na pesi mbote. Et puis na pesi mbote na Guy Baïna, colonisateur de la SAP. Moté ma Sylvie Baïna. Il y a autre habitude en Italie, sigo. Talat ko gouya vie. Hein? Papa, ça va, bana kilo mona. Bamona nzela ya poto bakonza mboka ya to telema na nzela ya bosala banzela bana kin o tona rue de Paris rue de Paris tambule beti ndeni to narati bakonza mboko basala bulodi bakonza mboko yo basala bulo tambule beti ndeni bato bakoda ete bon, les Français ont une volonté de retourner à Bangodi. Alors, biso va continuer, biso, une volonté nini. Non, il y a un lobo, mais non, banga boloko. Ba continuer à biso. Vous avez une volonté nini pour la moko ana. Non, il y a un lobo, mais non, banga boloko. Non, banga boloko. Mais Costa Moutamba. Son Excellence Kossa Moutamba, ministre en justice, c'est un ami qui est le Baradi. Mais nous avons un boloko, talamboka mundele. Talamboka mundele. N'est l'aigneur sur ma voiture. N'est l'aigneur rouler dans la voiture. N'est l'aigneur vivre dans mboka. Tout ça la binonini. Mais tu roules un jour. Maman Philibertine Samba, moi aussi, docteur Samba, n'a pas ses mots. Il y a Guy Baena. Monté maman Sylvie Baïna en Italie, à Otalabiso, maman Bibiche Baïna à Paris, tous années deux fois, tu peux se nomboter. Charlie Mito, tu as souka niveau souka. Charlie Mito, moi si un la patronne très forte, tu peux se mbote belé. Et Roi Bilama grand calé, tu as coutané, Kéline Tsumbo, c'était Paris et pas Zoya, concert, tu as coutané à belé à Paris. Junior est là, la plafond, chef d'entreprise, il n'y a pas Zoya concert. Evan Tumba, pas Zoya concert. Il y a un vex, patron Evan Tumba. Azo tumba on arrange ne on a sika azo ndulo event tumba donc tout na ba te belé la communauté congolaise to bo sanité Galaxy mambo masia to zana bango ba no belé et vient nga junior capitaine il pas zana ndulo vient nga junior capitaine code à Monaco di vient nga junior capitaine code à Monaco chef d'entreprise mutu ya mbongo code à Monaco au micro no beta Monaco pa pamba. Nana vena mon junior capitaine code ya Monaco chef d'entreprise ya sala marambo tout est allé courant so mi parler na Monaco na posa courant ba stabiliser ma solo tout entreprise za kona ya mona mboka vena junior capitaine code ya Monaco chef d'entreprise patron junior est là loza api comme pousse na boyara déjà et puis na bisibino Elbito coiffure merci Jackson Mingo ça musala kitoko Elbito coiffure kitoko donc Emmanuel Lukambula Seleo ko kata ku te yakana to kota na kata salle ba mona no feeling ba mona na beauté na confort à salle comme ça au ça bien voilà to kota na kata salle bon mona déjà moi image bozana image il y a place aux alliés. Mikema, toujours là pour éclairer chaque débat. Solo, la vérité chantant fort. Toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Mikema, tout se donne.
oyo ne bozomona ngo boye Jibem Piana robeta a kala mingi te grand prêtre Mukulu abankulu Jibem Piana a robeta kala mingi te billet na eza 100 balles salo bozomona eza 800 places salo eza nga 800 places normalement na nenga mabete mais héros to solo masolo musu place eza te billet eza te muto suis batu normalement sold out la cause c'est encore béton déjà tango normalement na joué batté kilo nino ba congolais bo na ngona mama na mama misiki ya ba congolais parce que masolo to beta misi ba nino ba congolais ba mettre Gims ba congolais je m'excuse ba pasteur Jonathan Gambela ba congolais ba MK Duvin ba congolais. Mais niveau sold out par rapport aux musiciens oyo bavandaka na Congo boko imaginer te mais to éviter to ça vraiment ba blédard ndeba na mboko abenga biso ba blédard vous êtes des blédards nous sommes des blédards parce que salle oyo za 800 places DJ la Costa Robeta in semaine na ninga mabete so bien to longoli ki blédard na muntu to chema na boulot so ma billet avant. Tu peux dire que Nebo, ceux qui héritiers concert, tous zélatés, tous les billets. Ah. Nebi si bino bano mabotama niveau ba wela billet, ya bandule na bango, koleka biso, wana la réalité. Pour ça nous avons 800 places, imaginez. Didier Lacoste, na banze muto danger à sala na vie. Imaginez c'est le aspirine. Asala maman na manzi nous sommes le roi bisou. Il y a Didier Lacoste. 800 places. Donc on le mélange tout le temps. Mais tellement nous sommes des blédards, des vrais blédards, des coco des blédards, biso, ba blédards. Tout c'est la jour J. Mais bano botama. Imaginez-vous basala ba sold out dans une heure. Sold out tout. Mais biso to outi ba Afrique na ba Lacoste. To outi ba Afrique na ba Ferrego na ba Fali pour ba di ba Fabregas ba héritier. Mais to ça la format mo na ba tête na biso. On irait hermo so on irait poser la bien fait là. Sal oyo na sibino grand prêtre Jibem Piana obeta a. Mukulu abankulu. Yeba obeta a to za sou a. Jour en la Jibem Piana. Salle Robin Mundi pour pas bêta. Ils ont 800 places. La billetterie est ouverte, mais les sold out dans 800 places c'est ça la maté. Imaginez, ok, tu comme yo, tu zap, ma blédard, bon on a qui blédard dans ma bandoule. Bon s'intégrer dans ma bandoule, ça biso bien. Salle les karma pas. Grand chanteur. A comment on sait moi danger au bêta les karma pas au bêta kala mingité tous à sous soir mais tout long là qui blédard na ba tête na biso na nenga ma bête donc so moni pe na ndule neti ya karma pas asala ba souka na album je m'appelle toi ba souka na ba kunga love ezayo dernier album na tsobima love ezayo les karma a bêta 800 places mais 800 places on est vraiment no ganga no lobara pour bokata billet. Oui, on est des blédards, mais on peut aussi s'intégrer vite fait dans le code de Mikili, de s'intégrer. Mote papa. Qui te remonte en boga. Photocode, c'est idéologie à Mikili. Nous, les bango, ça Nino, tu date bien sili. Nino, tu date bien sili, va lier. Gims, kuna, tu remets la deuxième date. Gims, tu remets la deuxième date na Paris la Défense Arena. À total idéal. 44 000 places. Et l'ongwe. À fond la deuxième place. Mais bino, vous avez un TikTok, matako loba, vous sommes marabiété. Intégration de bino na poto, vous avez un wifi fait. Bah, tu s'intègres go. Tu s'intègres. Nga bien na nga ngoya. Nga la somba bien avant. Nga somba bien na somba pona kabela bana mai na nga. Ba masa na nga
bato na nazarana ba juke makotima ba Emmanuel Lukambula Seleo Europe hein ba Soule Camara ba Francis Modi roi des Amunda o bien na somena na kabila bana mai na ngwa nga somba ba biye pour kabila ba masana na somba ngo bien avant bo somo na ko ngana bledar moko mena forcer mutu na nga na ko man idéologie ba wesh mais bino bolingo forcer ah ba bien ngo de la PA mais bino vous la jour à nous les nest vous de la musabino mso bete ndule za ba mso la musayo mais bana nord a payé des billets à tirer réveil avant nous les 3 jours et nous les tout le monde là ba comportement là ya ba kisasa ya masina ya ba ngaba il faut to ya nous les to somba bien avant au tchango na programme na monde to rendez-vous bon et là on a compris quand on a bangara rendez-vous moi ya renouveler wana watarola ata libanda mais on peut ba rendez-vous tona suka na rendez-vous na jibempia na bayaya kobuko na te tona suka na rendez-vous RDV avec Mukulu femme na biso photo mona donc il faut somba des billets tona suka na rendez-vous na Robino Mundibu ah faut somba des billets tona suka na rendez-vous na le karma. Le karma pas. Gros chanteur. Toyora ba Love Vezayo. Toyora ba Caligula en live. Première fois à Paris. Le karma. Et ça va souka na rendez-vous. Siko ngesa soutenga fona ya susu. Na bono belela non. To ba massa ba ba Turquie. Ba massa to ba Angola. To so bien à porte. Te ah les arabiens ba so bien avant. To so bien avant. Tous sommes habillés bien avant, s'il vous plaît. Tous s'intégrer côté on a. Pour le moment, bana ba botema côté bazo gagner biso na niveau mogo. Ce gars c'est d'être pour sold out. Mais biso billet pour et on se va 3 mois. Mon temps la grand chanteur. Mais on mettre sold out na inerte. Si comme monsieur mon tava na Congo, a bête na mi qui sold out dans une heure. Oui, ça n'a pas passé. Je m'excuse. Et ça n'a pas passé. Donc, bana bota ba penedo biso na bango différence yena na mutu na idéologie na comportement. Bo so na runa bango te ba peso bota ma. Bana respect à rendez-vous. Bana respect à artiste. Bana respect à nous les. Donc so na raté na bango. Bozo police va misser congolais ba bledar bozo peut beli bozo ba Grèce ba Turquie ba Angola tout ça ba Kinshasa hein bo s'intégrer ko ils surtout côté wana bo s'intégrer nan pardon bo biso to ba tolo bela ba musicien biso cop na biso noulé alors bino faut motiver bino on moni misa ci det somba billet ozela ni ozela lelo lelo tongo ta na carte lo ya do full ah après on a bien un migué loué dans un billet créé dans un billet on a bien copté on a qui wapi concert oh la Costa nous ça 8 mois déjà ça fait 8 mois la salle a 800 places ça fait 8 mois on a habité sur sold out et salami et puis on a habité sur on sold out toujours ça va misser mission Sony bah ça vous batté alors biso to système en kin il faut to chaba ngo poids na mboko. Il faut que tu aies un poids. Dans les 5 bino, après concert, on va rendez-vous et belé. D'abord, ça va plus ça, concert Moussou devant théâtre, place sur la Costa Robeta. Ah, d'abord, ça va plus ça, master Moussou devant concert Moussou. La salle va plus ça, concert pour nous respecter concert de la Costa. Mais, bon, ce sont bien avant. Il y a 4 ans, Mali, les Hermo.